Amen. L'amour éternel des âmes. Amen. Okumba mayo sanjo la moza malamu. Moma kitoko oye de watu opesi yango lisusu na maboko na yo. Yawe oyebi teme na biso ezali ete to bima kati na imitation. Mais to kende liboso. Amen. Na makasi na biso moko to kokokate. Lobi ete to zwaki 6 plus 7 ezalaki elonga. Oyebi lelo 1 plus 7 oh Dieu de gloire. Yango eza 8. Na ete na 7e jour au pemaki. C'est-à-dire na premier jour yo obanda kisu makambo. Pour être premier jour yango eza dimanche. O ete ba mari ba kendeki na kunda ezalaki na premier jour. Yango na ete ténèbres nyonso. Oye telemeli biso.
na banzela na biso, na banzela bana na biso, na domaine na nyonso, yo ténèbre, tika nzela, na kombo na Yesu. Yo matoma ngongi, oyo yo kakate, pouvoir epesame na biso, naza kokaze yo, na marche likolo na yo, pe na pesi yo mitindo, kati na oesika, oza na place te, na ba limitation na yo, na ba kobanga na yo, na makambu na yo nyonso, ba kolito na yo nyonso, bimana bango kende na liele Zaride, na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Yahweh na beleli résurrection na yo, kati na oesika. Pour tes premiers jours, Yahweh ezalaki résurrection. Oyo ba mari ba kendeki ko mona, pe ba yeki na ko pesa sango. Tika ete oye kufaki ya bana na yo, yede gloire elamuka. Amen. Amen. Oye bebaki, zango yo restauraka, restaurer au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oye mankaka, obengaka l'existence eloko ezate ye. Eya na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vraiment, d'action. Mais tokende liboso. Mais liboso on a toujours kende, toloba ki eza mais. Mais wana neloko nini na bonne sens. Na bonne voie. Pourquoi loba ki nazo kende liboso, mais ozo kende na mauvais sens. Yangwana eza na biso na mauvais sens. Amen, amen. Mais eza na biso na sens oya malamu. Ope ba kotangela biso pe na malamu. Ope kotika na pe elembo ya malamu. Ope ba kokopi ba kozwa ate elembo oyo nazwi yango na tika na kino mokolo masiya. Olie ke bazwa elembo no na mabe bakende nango mange elembo no mabe batu ba kopie mesuka nango eza life. Mais biso tolingi lifelote tolingi tomona masiya. Amen, amen. Bongo pona bato bazalaki te toto kozwa kaka mwa mokie pona kobima na kati ya limitation oyo Nzambe alobaki na biso secret na biso tozwa décision. Autant tozwi décision yango nde oyo ekosala ke po ebimisa biso na kati ya limitation. Mais pona continuation na biso kaka na même thème wana lobi yango kaka nalobaki ete esengeli na biso tozala bamama to bato oyo tokolinga tokende liboso na domaine nyonso. C'est-à-dire soki tolobi na domaine nyonso okokende liboso na kati ya famille na yo. Amen, amen. Donc famille ezangi eloko famille boye me yo telemi famille na yo pesa nini esungami pardon omemi yango mpe liboso na kati ya foyer na yo okoki kotelema mpe omemi mpe foyer na yo liboso na kati ya litonga ya Nzambe okoki komema yango mpe okende yango mpe liboso na nation mpe okomema yango mpe eke mpe liboso mais mpo omema yango okende nango liboso po ete yokende liboso na domaine nyonso ezosenga biso fozala na confiance. Amen, amen. Ezosenga biso fotelema kotelema et puis oyeba ko travailler. Amen. Pona kozala na courage lobi na mbaki bien ebongi ozala na courage ozoyeba oyebi ke na kozala nanga mpe na courage mais naza na makasi capacité ya kosala eloko wana te mingi mpe ezalaka te nabi ale na okoma kuna na koloba mais nayeboye nakoki te. Donc il faut tozala na capacité wana donc ntango yo telemi na décision wana ozwaki capacité wana avec confiance à Masia et pour accompagner yo ti o accomplir likambo wana okende yango mpe ti na suka. Acclamons l'Éternel des armées. Tobandi liboso na église. Po ete toyeba na koavancer. Totelemi mpe totanga na Ligue 2. Et puis 36 puis na 37. Amen, amen. Po ete église. Yango wana mpe oyo esalaka biso mpo tozala église eza nga na yo mais yesu wana aza kati na yo
ye wana nde takosala mpona nga na yo totombwama. Amen, amen. Oyo azwi yango atangi na kombo na Yesu. Tokotaka na Luc 2 na verset 36 si na 37. Luc chapitre 2, Oui. verset 36 à 37, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans. 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel des Amen. Soyo qui vient de batandeli biso, ezaki na veuve moko akufelaki mobali na ye. Ndenge akufelaki mobali na ye, azwaki décision kati na ye. Mpo na ye, décision ezalaki abala Yesu te. Donc akokaki mpe kobala me mabe eza te. Mais mpo na ye alobi te ngai nalingi église ya Nzambe ekende liboso. Amen, amen. Amen. Nalingi église ya Nzambe ekende liboso. Siko mpona alingaka église ya Nzambe ekende liboso, eloko nini asalaki balobi bien ke ye akendaki kofanda na ye kaka na kati église. Afandaki pamba te, mais na kati église wana bandaki kosala mabondeli. Balobi mabondeli kaka te, abandaki ko gêner. Asuki kaka na kogene te, amoni ke ndenge azobondela, ndenge azogene, bato mpe bazosala nini? Bazoyaka, bato mpe bato mpe bayaka na mosusu bazozela délivrance na bango. Okasuka kaka bongo, nalobi te, nga nasukaka te. Bopesi na mikro na moni moyena kitaka mpenza eza te. Yo, micro, on tient la limitation. La combo na Yesu. Amen, amen. Donc, avec au lieu, donc, nasuka kaka ndengwana me asuki ndengwana te. Abandi bisusu côté ya. Bato bazalaki wana. Bino boye ko boza délivrance. Allô. Merci, papa mon ami. Donc, boye ndenge sa boye. Ndenge boye koluka délivrance, botambola na kobanga Nzambe, bolinga Nzambe, botosa ye, bozala na confiance na ye. Soki bolingi ye, oyo zoluka okozwa ngo, longola doute, kobanga te, mais ndima kaka. Amen, amen. Kobanga te kasi ndima kaka. Ete Yesu aza na bongo. Évangéliser. Allô. À évangéliser. Malaboko, bato wana mpe basali nini batonzamaki na esengo. Amen, amen. Marqué bakomi te, mais j'espère na kombo na Yesu ezalaka kiluma. Amen. Donc bato wana bazwaki délivrance na bango. Amen. Sikoyo komemama oyo alingomba nekende liboso, nani amemi mama wana ana kombo na ye. Ana oya Samuel teme, ana oya veuve. Amen, amen. Amen. Oya moko to salaka confusion. Atanga kutu ne lipe na bana osala confusion nyoka bezi bazala ni bana. Te, eli penza elika boya kitsaki moto. Donc soki biso to elika ke lito elika oya kitisaki ni moto. Nzoka belia bazala ni bana. Oh, mko suka babina eli mususu azana ena suka na de. Donc, oyo ya Samuel, ye wana te oya moto. Amen, amen. Amen. Donc, bato basali nini? Bazwi délivrance. Pona nini mama wana avansaki. Lingomba na Nzambe ekende liboso na ba jeune na ye, na ba prière na ye. Ata mwana mwasi.
Amen, amen. Amen. Biso moko pe tolinga to bitiaka na limitation. Rideau na temple wana ise Et pas souka. c'est que bana ko boma makuna ka mibali bakota. Biso nyonso. Oh yo moi sauter ya te. Mais nani mutanina opesa sango Yesu aseku. Amen, amen. Amen. Alors on tient la mission locale. Amen, amen. Soko ke sika ona batiki mwasi atelemi liboso aza koteya, vraiment faut ko pambola. Oh mais bien mwasi ateya te, mwasi aleka liboso te. Mais yo pe mobali, bako pe mo pe mwasi. Amen, amen. Amen. Moi c'est Yesu, merci pour la révélation. Mais on a la gana lobe les akina bonjour. Mais Masi a dominé mon baramoko. Moi c'est Yesu, acclamons l'Éternel des armes. Donc, oh malangana loba na bonzoto, na sans César, forme na biso pendenge to lobe la expression na biso to lobe na mokili mingi. Ona aza mobali. Wana latali liputa. Est-ce que mbala latali liputa? Te. Ngate mtalobi biso wa mtoloba. Mwana penza saka penda lokola mwana mobali. Pona courage elekai. Mais aza ni mwana mobali te, aza mwana Moi aussi. Amen, amen. Amen. Donc mama wana asalaki tout pona ngomba nzambe ekende liboso. Bongonga na yo. Amen, amen. Amen. Balobi mosumu ki moko pamba soki abongwani na lola. Abongwani awa eza feti monene. Na lola. Bongo yo oyebi masumu noko mbia o nzamba olimbisa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mutu wana biso ka komi mutu monene. Oyebi ki yo pe elevation de leki na wana nzela mutu wana. Pour bandoloba lelo ngasoki na koma boyi eza mama kingani eza mwana kingani eza frère kingani. Amen. Nana zokumba yo pe pona yo sungaki ye nzamba zozwa lokumu me na nzela ya kombo na yo. Amen. Yo kasika ne batanga Esther biso tu fo batanga biso yo moka azwa décision. Esther yeye makambo sila mais le Esther Anayo. Amen. Amen, amen. Amen. Ozosala nini na lingomba Ya Nzambe. Point d'interrogation. Donc mutu ye moko miyebi nini oyo azosala Na na lingomba Nzambe. Amen. Soko olingi vancement ya Nzambe ekende eza na ndenge ebele ya kokende mpona lingomba Nzambe Ekende. Amen. bakolo beloko boye toza na biso mpe maboko makasi tokopesa te bakolo bape boye tosala boye tokosala yango te toponi oyo tolingi kosala tosali oyo mosusu tokosala te evre Nzambe kokende ndenge nini. Amen, amen. Amen. Totiki bandako na biso toza na makambo na biso te tokosala me toya mpona nani nani taopambola biso Yesu. sikoyo mpona nini sikoyo po tozongisela ye tosalaka mabe. Omona mutu ye moko mpenza ndimi abi Nzambe pambolanga babi batona bayaki mpo bazwa délivrance Nzambe pambolanga soko pambolinga premier salaire nyonso na kopesa na lingomba po ete Nzambe wana ye batapesinga mosala. Amen, amen. Amen. Ekoma boye premier salaire yango mpe bafuti yo 10,000. Moko mutala ni 10,000 yango 10,000 boye bon namoni bon nakolongola 1000 na pesi po 1000 pesa mo pe bile pasteur pa osebela est-ce que yo yokanaki na pasteur ou yo yokanaki na Nzambe na yo moni pa itozoboma et pourtant décision na mutazwaki yango yo moko yango na katoloba to balolaka lolemo na biso. Amen, amen. Amen. Biso moko mutu tokangaka biso mone loko na tango yo lobi yo moko lisusu okangi mapamboli na yo au lieu avancer ozongi lisusu. Donc tolinga peta tozanga souhait tolinga ke lingomba Nzambe ekende liboso
Donc komba nzambe ko kendela so ba yebi na ba ope yoto le ka no pe liboso te mais nzoka yo obondelaka obondelaka osenga ata mutu anazalaka makao makasi obondelaka nga na Afrique naza bien po mutu so oza malamu no fokumisa naza bien naza gentil nasekaka mais soki nazwi na likambo na ngai liboso ndenge ezalaki atoyeba pardon atozoluka mais bakestion moko na bandotuna yo mosusu ozali réponse ya kopesa nini etindaki yo ebandaki ndenge nini kasi mpona mbala mosusu omona bamoni nga na mateya kuna nazoteya mpo nga naza na nzela so nazoleka mwa bazolakisa mpe misapi bamama ndenge babandaki kosilika mingi oyokaka ya mari mwana yo tomoni ye kuna na zando azokanga tomoni ye kuna yango eglise wana mosala mumba bapesaka mwana na ya boye kaka ya boye aya na mesa na biso te azoyokisa bato somi yango ye mimonaka nini amonaka madame ya poto melelo Madame Apoto. Amen. Amen, amen. Amen. So ma fille na bénédiction so ko ndimi na o discuter na yo te eza bien. Po eza di pa boni. Mais so ba lobine yo ko bonga te fâché. Mais so ba lobine e yo pete yo mi mona. Kasi bobi po za mo sa mo kondi. Amen. Oui. Na sa mwana ya wa de. Mama wana asalaki makambo ya malamu. Menga na yo tosala pe makambo malamu mpona lingomba nzambe ekende liboso. Amen, amen. Amen. Pamba te lingomba nzambe wana soki eke liboso ngana yo pe tokopambolama. Amen. libota na yo pe ekopambwama na nsima kaka makambo wana oyo osali lobi tozwaki makambo ya richi richi omoni teke balobi nini esengo ezongelaki ye moto amipesaki kombo alobi babenge su Naomi te nga kombo na nga Mara mpo na nini bozobenga nga Naomi po ete ngai naza na pasi mobali akufa bana bakufa nakendeki na bomengo nazongi maboko mais loko nazalaki na nzambe na ye basatashaki esaki nini ezwaki oyo ezalaki elonga esengo ezongelaki ye tosala effort ke lingomba na nzambe ekende liboso kaka biso moko toza na kati ya lingomba tomemaka sango so ya lingomba tokende opanza ntango toyoki o mosali wana akwei kaka biso moko kaka mpe tokomema sango ya mosali wana toke kopesa seza motu fo yoka susi mwasi wana po aza na mbongo aprofi po nini akende koprofite mwasi mpe mosusu alingaki kaka mobali wana mpona nini akende do ayelaki ne libala te atakosani sukasuka nango donc akobima mpe kaka dalila amen amen donc fo totika babiloko wana soki olingi linga mpenza na solo eza ngo mpe mabe te soki olobi na kobala na nga te natikali koboka Paul babalaki me balobi oyo akokoka te asa nini soki ozwi desizio kobala te koluka mpe mwasi te okende na ye koluka mpe mobali te okende d'ailleurs kutu na kati ya bible balobi elenge mwasi elenge mobali oyo na bali te ase susi kaka na makambo tozoyoka nga te na inventamo eza wana oyo mpe bangisa biso nyonso tozali mpe basi toza mpe basi tozopima peut-être babible te namoni mpe mais verset oyo ekimisa biso babiloko wana makambo eza mpe boye oyo eza mpe balobi elenge mwasi elenge mobali bilenge okoyo loba oyebi makambo nzambe alibisa bino amen amen ngai te balobi elenge mwasi elenge mobali oyo nanu abali te asesusie kaka na makambo donc koma ana anda koprie atuka musique ekende bien vraiment lingomba nzambe mais so omoni olobi atenga fona bana na ngati obala mpe yango mabe na amour ya nzambe obali na yo eza mpe mabe te
ba blocage mosusu ozaka nango yango wana bana na biso conseil na kopesa mokolo ekutami kozobala le batuni yo loba vérité mingi babala na bakenda kokota na ndanga libala mais problème nzoka si bamikangelaka libala na bango avant po eya na bapaster mosusu batunaka mais eya mpe na bapaster mosusu batunaka te mais na koyebisa biso ata paster wana tuni te mais yo moko ke olingo papo na biso mais si tosala na biso libala na biso déjà avant mariage yango nabondela mpona babondeli mpona bino comme ça boke na bino boza fait vert amen po babi na biso toyeba kokanga baporte boza bana na biso na mfo tolobaka vérité amen bosepeli bavoix pete eza ya mise bosepeli tosepeli abongi na lokumu amen yango toboyeki na soko ozala égoïste toende lobaka o journa bamama te paster eza bapambola bino atanga moko nakamwaki paster toyokani ne ndenge mosusu alobi omoni tosala nini ya bamama loko eza libandela liboso tolingi kaka ya biso moko kaka bamama biso moko kaka na kati ya église eza mpe na fokaliza makambo nanga nayebi kaka ya biso moko kaka na kati mokomiso natala kaka mapoli nazobenganga okopesa foto na yo te termine mpo paster alobi tabandi nanu okobakisa opusa te mpo linga ozala nef okopusa te mpona paster alobi mpona kobengisa bato makambo change lisusu amen mais na fortifie kaka nazwi courage amen yango lelo biso nyonso tozobénéficie donc eza ndenge wana donc il faut totambola na kati ya l'éternel comme ça mpo tobikisama sans plus tarder toyoki histoire batangeli biso ya abigael azalaki mwasi moko malamu mais azalaki na mobali ya mabe makambo mabe na bana donc kombo na ye kombo mpe ezaleli na ye mais mwasi wana ayebaki ndenge nini akozala na ye ndenge nini akomaintenir ye me ngai na yo kutu soki kaka mobali yango wana deja asalanga makambo oyo nazoluka kutu dongo akufa na ye lelo kutu lobi mosika amen akende nde kaka comme ça histoire yango esila kaka mama papa po papa pokolukila mpe mwasi wana akende na ye donc ngai naza mabaluka ntango so nakoti boye amen donc toluka te tosouete mabe ya moninga mais mama wana ayokaki kaka lobi mpe nalobaki suri nini ke fo tozala na l'écoute na ntina ya oyo bakomaki bango babénéficiaire po lobi nalobaki mingi lelo mpo fo tolanda ndenge na biso ya kili te donc yango wana omoni donc nalobaki nayebi te soki tozoyeba nalobaki mpe eloko wana ke fo tozala na écoute po makambo so eza omona te mais oyoki kaka osali nini mpe oza na confiance na nzambe osali mosala oke liboso abigael ayokaki kaka epai ya basali ya mobali na ye baye koyebisa ye balobi mama yo ndenge ofandi boye david kuna atomboki na bashar na ye azoya nango donc awa biso tobebi ti mokonzi na biso na ndako ne mobimba tosali nini tobebi décision mpe ya david ezalaki bongo abi ndenge nazokende konambali wana na makambo na ye nyonso akosala nini azalaki sikoyo na mwasa malamu amen oyo aboyaki kufa wana oyo alingaki bongo ya mobali na ye esala nini oyo alingaki bongo ya mobali nde esala nini ekontinue donc bakende kaka na l'avance kino mokolo nzambe wana ye moko akodefa ye epi kodefa ye eza nini amen acclamons l'éternel des hommes donc nzambe wana ye moko akozwa ye alobi kaka
bayebisi etanga yoki bayebisi pena tina likambo quand même faut yeba pe hein tina likambo abi omoni biso tokendaka kuna na mboka wana en tout cas bayamba biso malamu très bien penza bibonye na biso makambo na biso nyonso ate eloko moko tozangaki te tofutaka mpe ate eloko moko te mais pai na bango siko crise ekotaki ayoki kuna mokonzi wana azotumba babiloko na ye ase souvenir mpe ye moko alobi te biso lokola tosalelaka bango bolamu bango mpe bakosalela biso kaka bolamu moninga malamu eza yesu po yesu akozalaka te ata bakundaki yango akolamusa ata babombamaki akotia yo trouble ti okokende koluka kaka eloko yango mutu wana Abigail asali nini ayoki aloko nini asalaki oyo azwi babiloko ayebisaki mobali na ye te parce que azali deja makambo mabe ayebisi ye te na ndenge mabe te ke natindi bino teke bamama oso makambo kozala basekre mpo bobombaka te te eza bongo te oyo eza ndenge mosusu mpo asoki ayebisaki ete ezali na ntina peut-être alingai koboya ezinga kozala bien na ye moko amen balobi asimbaki kaka nzela akepa ya David kokoma mpe place ya David amikitisi mbala moko e place ya David mbala moko kolinga te mpo mema no lisumu donc ate ye mbala moko kolinga no to mema lisumu oyebi mobali wana azala ne mutu mabe eyaka lokwa kombo na ye tika ye moko kaka nzambe akende kosilisa na ye olieke yo okota makambo wana ekozala no pasi David pasa nini ayokaki ye alobi toka nzambe akumba mpona yaki na décision vraiment tout d'abord na obikisi ngai yo épargner nga na lisumu soko olandi bapai mosusu wana azolami fo tokenda bon sens okomona ngo ye moto asalaki makambo abengaki ye mwasi ya bon sens babengaki mwasi ya bon sens donc mwasi wana azwi babiloko abondeli David mpe ayoki ye asali nini azwi biloko wana mpe histoire esili mais ntango azongi sikoyo ayi kokuta mobali wait tozaka mpe presse te ere moko ya koloba amen ere moko tosunganaka te mpo otali mera motu oyebi te soki alali malamu soki alali mabe mbala moko kaka olobi nga mokosusi na mema ngambo encore posa na nga kaka bakende tukanga na voiture frère aye kaka utine musala frère aye totanga komba frère te frère auti musala auti ba makambo na ye ba classe bani frère azalaki fatigué donc frère kaka zokota mama bisou maman kelo tika ngai na kelo tika frère atomboki nalembi na mutu na ye kaka sikoyo ata naloba te nafandika nga mpe nazala na ndenge na nga nabemelaka bango nakangaka mwani na ndenge na nga mwa litutu moko botali natala kaka mokolo elandi eleki soki 2 jours 3 jours moko ayoka wana aza merde amen ale mwa échec moko boye ye kaka boye ale mama limbisa ngai biswe frère amen donc moko eza mpe biso mpe tokomprenaka toyebaka mais mosusu omona mama mosusu bongo mona ye pa tomboki nini yango outa na mutu na bota totikaka kutu babiloko wana amen moko biso moko tolukelaka bana na biso bakomba bato mosusu aza koka ye mwana yango kutu ta ndenge azoloba mwana yango kutu aza respecter etali yo mama yo mpe zela mokolo
C'est la vérité. Amen, amen. Amen. Oyoka no sonte mama soki mwana gari wana ta mutu azaona o bako ayo kisinga soni mona ko loko te kotala ete MC ya sana bana mwa biki Bana na bakoli. bana na bakoli te Yeah. mais bino me bosala biso bongo bo bokeba ke eza esala ka bongo otie boye mais ezosala nini mais na boyi mpona lakela yango mpo bokoma nango te na au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nana loba me ekende kana ne desari kenda loba me yabile kozala nte na boni kozala na kombo na Yesu. Amen, amen. Amen. Yabile kozala bien. Amen. Amen. Donc na foyer mwasi malamu asaini alingaki liwa ya mobali ete akomi wana sikopa yebisa mobali pe kuiti ambite so na yebisi ako comprendre nazela na milango na ye esila tongo etanela milango esili nde ayebisi ye makambo wana nyonso nde tokutoloba yo mpenza oza malamu te tala makambo osali balobi ke mobali wana ye moko kaka motu akufaki olieke ezala kufa ngo ebima na nzela ya David mais ye moko kaka mabe na ye moko ale esali ye kere ali motu akei. Amen, amen. Donc yango wana tolinga avancement na kati ya mabota na biso na kati ya bafoyer na biso. Amen, amen. Tolinga mpenza malamu na kati ya bafoyer na biso ekozala malamu mama toza na mbali te mais bana na yo mpe baza na kati ya foyer na yo olinga peke bana na yo bazala malamu tozala na motema ya monene nalobaki yango mpe deja lobi ya koyeba kosupporte afin ke yo moko ezonga lisusu pasi te moma wana yo intercede mpona bato okomi su kobengana so milimo oyo ekotaki oyo ya bana donc tozala ndenge wana te. Amen, amen. Wana tolongwe na kati ya foyer tokoti na kati ya famille na famille tokotanga na Exode 2 na verset 18. Oyo azwi atali na kombo na Yesu. Exode 2 1 tina 8. Exode 2 1 tina 8. Exode azaneka na libandeli kaka ya kota Bible. Exode 2. Exode chapitre 2, du verset 1 à 8. Oui. Jésus au nom du Seigneur. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de butoux et de pois. Elle lui mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant.
Amen. Acclamons l'Éternel, les amis. On va comprendre l'histoire de notre temps. C'est l'histoire de Moïse. Amen, amen. Donc, ndenge balingaki ete mwana mobali nyonso akobotama fo basala nini baboma ye me ya basi batika bango me mama wana atali aboti mwana ne kitoko ati mwana kitoko wana oyo ezalaki ete bango bazwa ebongwanaki na esengo donc pasi na yo lelo ebongwani na esengo oyo abotaka te abota oyo abalaka te abala oyo asalaka te asala oyo azala bataka ezonga kaka rétrospective par l'éducation na kombo na l'éducation yango esengo wana bazongela nzambe nanga pasi eza mokolo kitoko mokolo ya joie mokolo ya fête jour de joie jour de fête aux enfants de Dieu qui toujours en prière, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jour de joie, jour de fête, aux enfants de Dieu, qui toujours en prière, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La moisson est grande, les ouvriers sont moins. Dieu bénit tes serviteurs qui sont faits pour tes servir. La moisson est grande, les ouvriers sont moins. Dieu bénit tes serviteurs qui sont faits pour tes servir. Oh Dieu, notre Père, bénis ta servante qui est toujours dans prière. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Dieu, notre Père, bénis tes serviteurs qui sont toujours en prière. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La moisson est grande, les ouvriers sont moins. Dieu bénit tes serviteurs qui sont faits pour tes servir. La moisson est grande, les ouvriers sont moins. Alléluia, 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 alléluia.
oyo eza ete 2021 vraiment ntango toadditionne yango nyonso kobanda le 3 wana ti na 2021 zwa na 1 na 4 donc 3 déjà résurrection 1 précision nzambe wana précise biso déjà si tokoti vraiment le toadditionne yango nyonso kuna ti na suka oyo nzambe wana asala biso ngolu po ete epesi elonga kati na biso nzambe acheve biso nano ekokisami te ekokisama na bomoi na biso oyo torataki des années oyo torataki ane oyo elekaki vraiment ane oyo epesamela biso vraiment nzambe wana asala biso ngolu tomérite te mais asala biso faveur tokozanga te kokumisa kombo na ye oh Dieu de gloire ti te glorifie Père na bomoi na biso na bomoi ya chaîne na moko na bomoi ya bana na nga na libota na nga na corps du Christ nyonso na révélation na logos oh Dieu de gloire sala biso ngolu papa tokozanga te kokumisa kombo na yo vraiment tokobondela ete na tina na journée ya dimanche prière nango si na loba ete tozobenga na ténèbre nyonso tobeleli résurrection na bomoi na biso vraiment nzambe wana alamusa oya biso nyonso malamu ekufa elamuka na kombo na Yesu ya mabe nyonso balamusa bamaladi baproblème ekundama ezonga rétrospédité epai eutaki au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tobondeli oh Dieu de gloire kumbama sanjolama papa oza malamu Seigneur digne d'être loué digne d'être adoré tu mérites cette louange tika ete kombo na ekumbama kombo na yo esanjolama mon Dieu mon roi wana ete lelo le 3 na beleli résurrection na bomo ya moko na moko résurrection na bomoi na biso banso ba ope nyonso bakolandaka na sima chaque fois mutu nyonso akotala résurrection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nazwi autorité po ete autorité pesamela biso po ete ane oyo wana kaka mbula ekotaki na vendredi pouvoir eza na biso ya kodomine na domine liko na ba Pharaon na ba Mane na ba Goliath na ba Rekabite na ba Dalila na ba Zizabel na ba Jida na ba Manyanite na ba Sambala na ba Tubia na krase bino na marche likolo na bino pe na pesi bino mitindo ane oyo boza na place te na bomoi na biso na kombo na Yesu Kristo na domine likolo na bino banso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oh Dieu de gloire tika ete lumière résurrection et apparaître oh ezalaki informe et comme forme au nom puissant de Jésus pas ezalaki vide mabote ezangaki kozanga ezangaki chômage pauvreté nyonso makambo mabe elongwa vide wana ebota production oyo ezali bana mabala santé misala prospérité élévation yango ebota makati na biso selon ta volonté Dieu de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth sala biso ngolu oyo nyonso bonzoto kati na biso etindaka biso na mabe na bengani yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth confusion na kabayini au nom puissant de Jésus na 362 jours totikali nango confirmation na canabiso Yahweh salabiso ngolu papa oh merci pour la première dimanche merci pour la reste oh etikali à 362 jours Dieu de gloire yo na contrôle na nyonso tika ete kombo no ekumbama kombo no esanjolama kombo no netolama oyo bataleli yo bakoyokisa masoni ata mokolo moko te oh merci po ete osali biso ngolu kombo no ekumbama esanjolama na kombo kitoko ya Yesu Masiya oyo eleki likolo na bakombo nyonso oyo ekotisi nga na yo ane oyo oyo ekomisi biso lelo le 3 résurrection na kombo na Yesu merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen vraiment mbote plus encore ba bonne année oyo tomankaki
Nzambe asalela biso ngolu na moko na moko na moko na moko ndenge selo Nzambe ye mokalingeli. Bisous. Hallelujah. Motema na etoli na bodimba mobado yo ananda na neli ina ekoma moninga na kata misole zomona na te na logos na kanisaki na site na l'application zoka kitema. Oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Mother,
makambo nini susu oyo elekaka soki yopesi dime nini esalaka. Amen, amen. Tokotala aza na mbongo me nazoluka bato kokapela mbongo oyo soki bazwi yango babonga te so bazwi mbongo oyo baprogresse te na vie bakoma baimpoli bakoma têtu baavance te na nyonso baoluka babanda ozwa te na classe vi na bango ekoma kaka bobuyeki. Tati, merci. Kapeli na bongo. Merci, maman. Merci. sikoyo tokotala na bato bakabeli bango mbongo nini ekoleka. Donc eza na mosusu akosala ne oyo motema ne esepeli. Donc ndeti oyo azwaki 10 ye moko ayebi nini oyo akosala. Tati, ça va être kitoko. Sikoyo tokomona pe oyo bakabelaki 20 nini ezalaki. Nzambe nana bandi kosala te nazi mosala te sikoyo bakabeli nga mbongo yango nzambe mbongo oyo bapesi nga eza mpe ebele 20 € nzambe natiki mbongo ngo na maboko na yo olobaki na ndako na yo obaki na maboko pamba te nazwa ata 2 € natia yango na dime mpo na yo nzambe. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Comment une différence wana ndenge elekeli? Amen. Ya bon, siko tokomi moment ya kopesa ba dime na biso. Oyo bazana ba dime, ba ya kopesa ba dime oyo bazana ngo dime, c'est-à-dire eza 10% na yo mbongo oyo zwaka yango oyo kolongola 10% opesi epai ya Nzambe. balobi nyonso tokoza topesa moko na zolo sikoyo ngai awawa nasalaki mwa mosala na ngai ya 400 €, donc ya 200 €, donc naopesa 20 €. naliaka mpe mbongo ya social naobosana te nakolongola lisusu 15 €, donc déjà 35 €. mama na ngai nakokobosana te sheri na ngai kabelenga 50 €, donc 5 € lisusu ifo nalongola. Donc so nalongoli na 400 € ya mosala nalongoli 200 € ya mosala nalongoli 20 €, na mbongo social nalongoli 15 €, na mbongo sheri apesenga nalongoli 5 €, donc naomema 40 € na ndako ya Nzambe mpo eza bongo napesi 40 € na ngai. Amen, amen. Amen. Donc, on continue kaka naba. Na bele mana yo, na bele mana yo, na bele mana yo, Nzambe nanga. Belema na belema na yo, na belema na yo, na belema na yo, Nzambe. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc qui blanc, blanc, qui blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau,
je serai plus blanc que la neige. Que tout soit pour Jésus, signe une gloire. On continue dans 16. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait... Depuis 18 ans. Ah, depuis 18 ans. Amen. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour se mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Parole du Seigneur. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Femme, tu es délivrée de ton iniquité, de ton infirmité. Tu es délivrée, femme. Amen. Au nom de Jésus. À sa fille Abraham. Pour la dignité, à sa guérison. Amen, amen. Ngana yo, tout ça, ma fille, ya. Na ma fils, ya. Balobi était lié depuis 18 ans. Aza courbé. Azo mona kutute. Amona aka koto. Mais aujourd'hui, Abozala délivré. Au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel des armées. Oh femme, tu es délivré de ton infirmité. Infirmité, tu es délivré. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Oh,
neti Yesu ndiye bon. Napesi mbote na balandi nyonso ya Bidor TV. Nzamba pambola bino. Napesi mbote na chaîne moko na moko. Nzamba pambola. Napesi mbote na Midiote. Nzamba pambola na libota na ye. Napesi mbote na F. Christ Mobimba. Nzamba pambola. Napesi mbote na famille na ngai. Nzamba pambola famille kote tata mama. Nzamba pambola biso banso. Napesi mbote na bana na ngai. Nzamba pambola bino. Groupe la famille bana ngai nyonso. Nzamba pambola bino. Oh révélation logos. Nzamba pambola biso. Bambote 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 na kodi Christ Mobimba. Bambote na ba bien-aimé nyonso. Pasteur Sami Lukau. Il y a le bon berger, Pasteur Sedia Nangola, Pasteur Pedro Nangola, Pasteur Timothée Nangola, Pasteur Edo na Kishasa. Bambote, bambote, bambote na biso banso vraiment. Nzamba zwa lokumu. Poete azo bate la biso a continuer toujours ko bate la biso. Vraiment. Nzamba pambola, pambola, pambola. Na kombo na Yesu. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus
49 17 85 52 23 11. Donc je reprends pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, moto lingo kende na yo Congo, contactez Builder TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.